Bonjour, bonsoir, bana mama bambote bisika nyonso bozwami se Noela TV na pesi bino mbote nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille, j'espère que toza bien. Babone à Noela TV, la chaîne, la famille, bisous, coucou na mama Arieta, la baronne moi Sia Dimi Belao, boss. Oya koboya asala mokili na ye comme habitude ndenge ezalaka kaka. La star, Arieta Belao qui dérange les réseaux sociaux. Bana mama, balanda Noela TV, en tout cas, ils ont ça pas si pe na mawa. Artiste na biso na kombo ya Feregola kosala boye te ekosopa yo vraiment bandeko na biso tomoni lite ya kanda na leketu ndenge baningisa loketo ndenge babinaki papa kosala boye te ekosopa ekosala bango mabe sepelisa pe ba journaliste ba chroniqueuse ekosala bango bien tomonaki na ba fivette ndenge bazo kosepela ba jour yango oyo esi epusani en tout cas sepelisa bandeko na biso bamona pe balongola ta niongo ya misu ekosala bien donc déjà ekomi prête donc le 20 avril yango epusani avril epusani le 20 epusani bandeko na biso bazokomona kaka molili bazokomona pole te artiste na biso Feregola pelisa mwinda na kati ya bandeko na biso obaya komona pe ata niongo ya misu lekecho ya bato asi alongola niongo ya misu me ekoka te en tout cas tomonaki ndenge bakumisi basali bapublicité ndenge basali vraiment donc esalaki bien bato babini lite ya kanda soki aye ata poto te ekosala bien te ekosopa bazo komona te ata passeport te eloko te bazo mona deja bajour yango epusani lekecho akomi koya koloba na mawa susu pardon artiste na biso esopa bango te kosala boye te kosala soni tozomona sukuna nene ya bandi koseka bango toyebi te eza nini yango kosala boye te artiste na biso sepelisa bango ekosala bien makasi tozomona te baninga basalaki déjà bien avant un mois déjà danseuse musicien déjà basi voyageaki oya yo tozomona musicien na danseuse bazaka na kati ya Kinshasa eza nini yango boye eza surprise eza nini luka ata baleketu oyo babinelaki yo bakumisaki Adidas basali bapublicité basali oyo nyonso balingaki basala ti lelo baza kaka na keskese nayebi ke okosalela bango surprise moko eloko babando kanisa nango te donc osalela bango surprise mais surprise yango pe emonanaka pe ata mwa bilembo ezomonana te mutu na makolo ezomonana te ezosala bien te en tout cas la famille bozana te la bino leketu boyoka ndenge azolobake nene azokoseka bango bisika asali nene na yo kuna na Dubai na yo pe ya kota libaya pe oya na poto yango te oseka baninga en tout cas bozana te la bino leketu ezosala pasi pe mawa en tout cas artiste na biso kosala soni te yoka nga leketu nakokende poto na ferete nakotikala esopa ngai na bini trop nasalisali makambo trop nde olobi na kati ya biloko wana obinaki pe troko ofo ondima te wana misi ya ferete na journaliste à Ferreta, naza danseur à Feregola ta, mais naza fan à Feregola. Mais fan to bamimaka ye. Na musique à Feregola. Naza monto o na sepela na Feregola, na lobango lelo te ava bare na ezala. Naza na batu nyonso oyo balobaka balingaka mutu taza na préférence na ye. Aza mutu asala mam na ye. Na banda ko linga Feregola tina kendaka déjà poto. Sana ye ba Feregola na vinanga sans que to sola na yebo na Feregola peut être okuta na kosola na kenda déjà poto mais na linga ka Feregola mais na lobela kaka mamba Feregola j'espère David na loba bien non oyaki poto ka une fois to mona tu non na Noela TV est-ce que ça bongo ou pas c'était une fois non na stade Marti to bani depuis na
na fali tito koma ki na hérité tito indika ki na ferigola to soutenir ba artiste nyonso pe to zaki na ba concert presque nyonso. Mais moi mon choix c'était Ferigola parce que j'aime Ferigola na lobango déjà na esa bino mutalingi sanga Ferigola eza kokunanga mutalingi sanga Ferigola biso to banda kokumisa Ferigola depuis équipe nationale sana yeba Ferigola na vie nanga ki to kosola un jour biso na bakari to kumisa déjà Ferigola. J'espère que bagola o ba vrai gola ba yebi ba oyeba yango depuis kala to komisa déjà Ferigola rêve nanga ezala ki na yeba Ferigola na vie koyeba c'est trop dire maintenant comme un jour na sola na Ferigola un jour na sola na Ferigola na discours na changer te na pene lo ba ya pona mabe pona Ferigola te na ke poto na Ferigola te na linga Ferigola na lobango déjà ça fa na sepela musique ne parce que koko na ngamtala kisanga alingi sanga Ferigola na linga Ferigola à travers 6 kamoli mone pe manakimia koko na ngabo partager na zana te po batu balobi liste bimi o bozo la kisana yebiti ce qui va tindele bino liste ngo pa nani là je sais pas na kindi poto a Ferigola te na linga Ferigola na soutenir kaye parce que tant mon Ferigola to mon ka Ferigola za so elo côté mais biso linga ki faiblité à Ferigola na mo ba pesa ki yango so yaki ko poussa na pemena Ferigola poto lobe ba comprendre que Ferigola pe azana batu ba linga kaye ya sans intérêt musique à Ferigola na sala ba challenge na bina lokola pe ba ndinga nyoso na bina pe na sala ba challenge ce que ya Ferigola problème est salinine depuis na stade de martyrs à Ferigola na d'actilance de la gloire. Non, ça va live, non, comme ça fait Ferigola. On t'a tindangate, ngamoko. Est-ce que Ferigola ça y a promotion? Non, ngamoko. Kolinga ye ko siplana ye papier avec ko sipla musala na ye. Depuis l'équipe nationale, na linga Ferigola. Ferigola dans la choix na ye, ape na batu na ye, oya ko mi mape poto. C'est pas obligé. Que tu fasses à la tona zalate soki na kozala oui il y a problème te parce que na ACP na musalonga na salaka pe ngana na passe moko te na oyoka to ba memi ngati na poto na banga to na yoka stoni pour na changer discours jamais des marches ba salaka aka na ambassade na ko sala yango pe na ke poto so 3 fois ngamo ko 100 musiciens 500 moto arrêtez à koloba mabe pour un artiste, arrêtez à kobundisa artiste. Bagula vous la vigilant. Bolu ke loko eza mabe parce que concert à faire là jour mois 19. Parce que va chambriement parce que matcha biso na merde pour comprendre parce que ça va dire compréhension oh yo na esibino et on a un mois pe là c'est un mois tout Bana mama, j'espère que bo utuko yoka leketu donc ndenga utuko loba. J'espère que artiste na biso azali mutu donc azapena motema, azapena misu amona kape azo yoka. J'espère que akomema bango malgré tout batu ndenge bazo seka bango ke ekomi na ba jour J déjà ezo pusana donc bazo mona te ata elembo te mais ayebi peut-être que la surprise donc ba onos bazo seka baleketu bazo seka bango na de bambalite ya kanda na ba fivette peut-être la surprise donc bozala ka calme bon mona ka bolo bisu nzoka nde fere ya salaki boye nzoka nde ezalaki surprise boye donc jour ba jour ezanano ba jour ezanano comme ba jour ne sili nanu te ba musicien na ba musicienne nan ba voyager pe nanu te donc cela veut dire moi espoir ezali les quelque chose lo bake assez aya déjà poto 3 fois donc cela veut dire ezalaki na effort na emoko donc ba memaye te azo banga na eloko moko te
pe aza pe na somo pe eloko te po deja alongwa deja niongo ya misu ya poto asi deja akoma na poto amona poto me baoyo nanu bakoma na poto te poto pe eza nango pe fin du monde te pe bakoya na bango ata faire egola amemi bango te bakoya pe na effort na bango moko parce que mpona koya na effort na yo moko elakisi te ke okoboma mutu obie okotumba bandaku obie okomata likolo ti omibambi mpo ovoyage te eza kaka ke osala kaka makasi na yo ozala mpe na nzambe na yo na befort na yo moko mpe okovoyage comme mpe artiste na biso Faire Egola mpe ye moko mpe na motema na ye mpe na motu na ye mpe na makanisi na ye mpe ayebi ke eza na bakroni mama mosusu bakroni papa oyo bakumisaka ye mpe na ndenge kaka bakongole bazolinga miziki na ye kaka ndenge eleketu awuti koloba wana donc ye moko mpe ayebi ke na kofaire voyager 2 personnes 3 personnes ya bachroniqueuse bakroni papa kofaire voyager bango siko bino baoyo bozo koseka comme nene ya ozo koseka toyebi te soki eza kopo be soki eza kaka koseka kaka normal eza kaka kopo peut-être bomona kaka musicien nani artiste na biso amona kaka ke non tellement bazopesa bakroni mama bakroni papa soni ale ngana luka kofaire voyager bango te soki eza pe na mutu na ye na makanisi na ye ya kosala mais soki eza pe na makanisi na ye pe te ata bolobi bogangi bopanzani akosala yango te mais j'espère que bajour eza nanu bajour esili nanu te baleketi mpe bakoko voyager ite ya kandaka bando kobinene kobeta luketu kosala bapublicité en tout cas je pense pas que akopesa bango soni bakovoyager te bozala kaka na kimia bajour eza nanu jour J nanu tokomi nanu te donc bajour eza nanu bozala kaka na calme bozala kaka na elika mpe na kondima ke bokovoyager poto poto eza nango boya komonaka bolongi ka niongo ya misu mabende boyande bien mafinga nde te ndenge baoyo bayaka na bawario baye kofinga baye kosala n'importe quoi olie baya kosala kosoutenir artiste na biso olenga memaki bango non bango bayeli rando na bango bazalaka nango oyo kikunula na bango bazalaka nango na kishasa kuna le bamemi yango na kati ya poto eloko baya kosala pe tomoni te ni dedans ni de f donc basali n'importe quoi kaka poto na poto soni na soni peut-être pe artiste Faire Egola komona ke non tomonaki d'abord exemple na bawa liboso bayaki est-ce que ni nango basalaki soni peut-être nga pe soki na mimi ba pe baoya kofinga nga baoya kobalukela nga mais non mais mutu nyonso aza na caractère ya bongo te neti bawana bayaki nango bakulu na wana ya Kishasa o bayaka peut-être baleketu na balite ya kanda bakosala yango te en tout cas artiste na biso je sais que oza mutu raisonner vraiment omema bango po boye déjà esala bango soni ata bazo koloba bongo mais esala bango pe bien te ekosopa yo pe artiste na biso donc j'espère que okosepelisa bango na bafivete na bango nyonso na balite ya kanda na baleketu donc cela veut dire baza ebele donc okosepelisa bango la famille vraiment nazokoma na suka parce que tozokomona kaka ndenge ezokita ezomata kuna bazokoseka baleketu o bavisa bazwi nanu bavisa te bapasseport mpe sango ndambo eloko te donc bato bakomi mawa donc temps eza nanu bozala na calme en tout cas la famille nazotika bino nyonso botala video na biso to like to s'abonner to partager to aimer pe ekosala biso bien boyoka o leketu alobaki en tout cas ekosala bien merci la famille nazotika bino bye bye c'est Noela TV bisous.